Yaya to salaka angele na komitu naka tope to komitu naka est-ce que batu o basalaka azali ko bota te akei et pas ya banganga ba pesa ye bana o bazoka basalaka bana normal to basalaka ba revenant batana libumu ya mutu ba botipo e pesinga ye mutu ko soit bana mususu makambu o basalaka mukolo kutu akoki ko sala ya gote lisolo o ko pesa yo pasi ya kusakala te yaya. Nalobaka yango chaque fois awa kiaku kiangana bino ti lelo oyo kaka botinda ka bana na bino bakende ba congé au moins na ke congé pa mama kulutu moi na ke congé pa papa leki a ke congé pa koko donc bino boto comprendre que les choses ont changé mukili oyo eza sunde za la kité yaya cousine ya 12 ans abomi cousine na ye ya 8 ans a étouffé na coussin pour nani likolo ya téléphone ya nani ya grand-mère ya koko na bango pasi ya kosakala te lisolo oyo ekolelisa yo ekotangisa yo maya miso lokola ngai maya miso etangi ngai lelo pasi yango tokobete na yo lelo. Bras de fer entre ministère et la justice, topé moi mboka ministre de la justice Constant Mutamba naba pasteur, certains pasteurs bien sûr pona nini pona kaka ministre Constant Mutamba alobaki que on ne peut plus avoir la séparation des deux églises à distance il y a 500 mètres te eza muke fo musika siko ba pasteur ba moni yango mabe balobi comment est-ce que ya koti oli atala makambu susu ya mboka abandika kotala makambu église. Est-ce que moi mboka Constant Mutamba atali kaka makambu église to atali makambu susu yango tokosonga nango na émission ya lelo. Ministre de la justice tango koti na mboka yeba ko évaluer d'abord situation yeba na kobanda wapi directement c'est l'église qu'il va attaquer frère. Ça c'est le Congo. L'église quoi? L'église de réveil Yonani Namboko Yonani Namboko yo. Tu te donnes le luxe de dire non, l'église de réveil 500 mètres. Papa, tout ce cabino quoi demande papa, l'église, il y a des questions prioritaires à régler. Fini les désordres dans les églises, voici ce qui change en ce mois de juillet sur décision du ministre Mutamba. 1. Désormais, pour exercer comme pasteur, représentant légal, visionnaire ou ministre de culte, il faudrait au préalable recevoir le permis de culte. 2. Aucune église ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à l'autre. C'est-à-dire que les églises doivent être séparées par une distance de 500 mètres. Ça chauffe au sein de l'UDPS. Tout est comme on a nungu et les gars qui entre ma partisans. UDPS n'a président l'intérim. Moi namboka Augustin Kabouya honorable mais totali boye moko ya ba communicateur UDPS na kombo ya Pascal Bakole o ya mingi na kombo ya son rival a réclamé à lobby. Oui, c'est vrai, tata bokonti ekolo ba votaki mais c'est comme si batu ba komi longwa la série conseil popularité ya mokondi ya mboka popularité est diminuée parce que social ezali malamuté. Est-ce que son rival azali na raison to akosi to alobi na ka vérité pour yeboka lobi azwaka oyo zali pas population pour ya nango la table mokondi ayoka to kozo na opeka na émission ya lelo. Et donc ça n'a pas si mingi comme on a année passée notre président Félix Antoine Tshisekedi avait atteint un certain niveau, il y a popularité, il y a makasi. Et c'est là qui va voter massivement. Mais comme on a la mouille, il y a popularité, il y a Mokonzi, et qui est diminué makasi, mais moi, mouké, c'est le quoi qui moi, mouké, ngana zwaka oyo batu bazoloba na memakango na poisson. Je suis la voix des sans-voix. Batu bazoloba mingi, surtout sur les sociales. Ils ont ça la passe. Badollars, ils ont mata. Biloko, ils ont mata. Makamwe qui est bien vraiment. Dans 8 ans, il y a étudié chef. Mon candidat biso zo bunda makasi pour que l'économie est la stable. Mboka eke malamu. Mais où les bas blessent? Gouvernement Judith, combien de mois déjà? Bilan, ils sont négatifs, tout est positif.
Ba proposition belé pesama. Chaque 3 mois, qu'on évalue un peu, Moussala est ministre moko. Est-ce que a travaillé bien? Toi, travaillé bien. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoye Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci la confiance peu fidélité. Bozali ko continuer ko pesa na programme Oyo Radio Lokoye. Programme kaka moko ya bino Radio Lokoye masolo na chaîne Oya bino chaîne du peuple chaîne na biso nyos tu auto kutalaka pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala soki mbali boso yo omona biso yeba ki babenga kangai fiston pelende tata ya Sedeke vraiment na ya vuluzi kimbangu na ya kipavita est-ce bokomi c'est que bien ekendaka ndengo wana ya tolobaka yango chaque fois masolo otobetaka awa ezalaka pona ko bebisa comportement ya batute pona ko panza ba famille ya batute pona ko kabola ba famille ya batute kasi pona ko sunga kaka esika ndeko kwei yo okoya te esika pende ko alongaki yo osala nini olonga est-ce komi voilà partout pour aller qu'on a biso osana Ituri osana Boma osana Bukavu osana Suède osana Angleterre topé na États-Unis d'Amérique na Canada partout tala émission na bino yango yo e bandi na bosante bande ko ya France bino so tokutana awa to surula lelo mokolo ya yenga dimanche bande ko musuba ke église na ba chaque fois yenga mokolo ya yenga dimanche tout ça la ka obe émission moko pona ko pesa temps na ba famille ba vanda parce que on peut pas toujours être branché la télévision ko tala ka ba famille oui c'est vrai et ça dit jour ya famille beaucoup tala émission oyo familiale botali yango na soukape tozo chance papa sera maman sera bana na papa sera bana pour la ambiance ya dimanche et kendaka ndengo yango boyeba que dimanche to tchaka kaka émission moko à moins que urgence ezala pour na to matcha une deuxième émission mais sinon pendant la semaine il y aura toujours deux émissions moko na tongo moko na poko est-ce que bokomi voilà et kindaka ndengo wana to bosanaka te ya kotiaka bongo ba j'aime na ba émission et plutôt eba yango ya anti poison ezali komi rage mikolo ya ndenge bazali ko boma batu na poison mikolo okondima te na sokolo ba yango pona sentiment te na ko bonde la ondeko na niko bonde la ondeko na Radio Lokoye awa na chaîne oyo to na besoin ya batu ba bakisamaka ke batu ba lungwaka te est-ce que komi na yesa kabine loko moko boya ya faites très attention okoye batena na kuina yo là d'ailleurs c'est très mauvais motema ya mutu koki ko botana na ye papa moko mama moko moye ba motema na mutu te ya okomona mutu o mon ami de dedans yo peut-être lingaka ton ami de dedans na ndenge ya solo mais ye alingaka na ndenge ya solo tala kutseki tala kumamba anti-poison ezali benga biso to tu en contact na bande ko anti-poison pour na yo o se procurer na des graines na yo ya c'est naturel o to loba kité to lobi voilà yambo to beteli solo ya pasi oyo cousine ya 12 ans abomi cousine na ya 8 ans ya yo ka degré mwana ya 12 ans aboma mwana msusu ya 8 ans ça c'est quel esprit ne kota ki wapi
mwana ngo awutaki wapi bazwaki wapi yango tokosola awa lelo kasi yango tokoba kuna tika to développer moi 2-3 makambo oyo ezali bongo na sommaire voilà lelo pe ezali sombele suka bisanga kaka makambo oyo ya ba église lelo bokolo ya dimanche n'est-ce pas yaya tokosola makambo ya ba église lokola pe dimanche lelo toyebi yango yaya ekomi viral na réseaux sociaux bras de fer et côté entre ministère ya justice na ba église mingi nouveau ministre ya justice mwana mboka Constant Mutamba ozali bongo opposant la carte à gouvernement bato balobaki justice est malamu te mais que c'est la justice qui élève une nation. Mwana mboka Constant Mutamba abandaki na ba signaux fort ye mutayaki na mbwa n'est-ce pas tanga nogasa ina mbwa pour ça akokanga bino alobaki yango très bien ba magistrat oyo ba okende mbilinga azana bango maeli na to féliciter mwana mboka Constant Mutamba na ba consultation populaire o azali ko sala bongo ba tuba ba kana bango otala baka oni ba traiter a traiter yango kitoko mingi d'ailleurs tout mona ki na bilili awa comment est-ce que assista Guillemoko na cérémonie à libération ba prisonnier oyo ba purger 3/4 déjà ya peine na bango na grâce présidentielle. C'est quelque chose à encourager. Merci beaucoup na musala oyo ezali ko salama kasi yaya décision oyo Constant Mutamba azwaki d'abord église moko te ekoki ko fonctionner soki bozali na autorité juridique te ezali mabe tozali malam. Moi je crois que c'est malamu na sarabino ayaya on ne peut plus se voiler la face tangu ya kala ezali tangu ya sikate Kazalaka batu asali moi l'église na ye moi 2-3 personnes à bandier intercession ouais ça va écouter l'église voilà ton intercession visionnaire azobenga bunu bandeko mais tango ekokoma ke comme église munene visionnaire église akobosa na ke bobana ki église ensemble mais tango misaba ba mikanda juridique ta ya soki to bito misaba mikanda ba on va ba document juridique yango wana il y a l'église au côté de la carte d'ango il a vérifié très bien ata ba église c'est que comme moi au komona mutu ya liboso pasteur o ala ndie mwasi na ye au côté na mwana na ye et comment ya famille est-ce que na kosi to na soli pembe et vous regardez le koso solara pembe ba église ezali to be ba boutique to ba compagnie ya ba famille on peut pas se voir la face ici tout ça pembe la pembe. Contrairement à l'église universelle, catholique, qui va sous courant des catholique, moi, 100 ans, ça une église, à 5 ans, 5 ans, soit 10 ans, à Colombo, et quelle église, Moussoussou. Mais, oh yo, il y a une église de réveil, au côté là, pasteur titulaire, il y a un PDG église, il y a l'andier, moi, sinaye, kuna mona naye, d'ailleurs, bref, mon canon, ceux qui pasteur à Koufi, au comment soit moi si à remplacer soit moi est-ce que wana ezali normal bon na cadre wana il y a régulation il y a comme ça la makambu oyo ça en ordre parce que et comment qui au comment la pena donc il y a na quartier moko na zu exemple na habité bon na Kinshasa wana totalaka awa na immeuble moko boso pour avenir eza na avenue moko eza na 10 églises 10 églises, immeuble moko songo to laksa ala bossa de resko api. Et ça 7 églises da immeuble moko na habité qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que les ali ba église ya solo to ali commerce tala kunteki tala kumamba. Ministre oya koti sikaboy azota la makambo biso to kumisa ki me tango atoucher makambo église moto epeli. Moto epeli na ndenge nini nazo combattre moto kopela na ndenge nini. Alors ba ki yango liboso avant l'église est fonctionné, il faut l'autorisation juridique. Moukandé à l'État, bah paie Sabine autorisation. Naï, en principe, bon, pour essayer salami, et ça comme mécanisme. Est-ce que moi exaté, ministre de la justice pas dans ma caméra, bah non, avant paie Sabine moukanda juridique ou alors ce qui est autorité juridique, ce qui peut autorité, et ça dit autorité juridique, ça peut autorité morale, ça peut juridique, je crois. Batala. Nadi titulaire, visionnaire, adjoint na ye, asa mta famille na été. Oh, pas mta famille na été. Mais bien, on a titulaire, papa, adjoint, maman, topé moana et consort. Non, et pas comme moana. Ah, makamusu ce qui moutou bako ça la montée l'État il faut à régulariser. Donc makamusu pour ordre contre makampe en Zambie. Là, on moutou baki ango non. On ne refuse pas de prier, il faut ordre ezala. Ordre ezala.
Alors, na cadre ya kocha moi ordre wana c'est langage que le ministre ya justice pour namboka Constant Mutamba alors iboye aucune église est kozala séparée na église le doit dimanche le mokolo ya nzambe landanga malamu ba pasteur bo nanga malamu église moko te et kozala séparée na église mususu na distance ya 500 mètres pour ça n'était de trop. Ça n'était de trop. Au comment on a venu moko 15 églises, a venu moko, je ne sais pas quoi, est-ce qu'elle a venu moko? Est-ce qu'elle a venu moko s'attendre d'église? Parce qu'on est censé ressembler à Nzambe. Est-ce que quartier, et qu'on a 50 églises? Tala Kunteki, Tala Kumamba. Tout le monde a un franchise, ce qui est tout ça, franchise, non, franchise, et qu'on a la franchise, mon côté, la distance, il y a moins de 2 km. Tu as 1 km, tout quelque chose comme ça, quand on est dans le Bawana. Alors, il y a un Libye à Bino, moi, distance, il y a 500 mètres, et ça l'a été pour la côté de la Macamso. Est-ce que l'église à moi, soit réellement? Tosambelaka nzambe oya kera bisno sosu idéal la c'est Jésus Christ pour ani l'église za kana venir mo ego sangana te bo sangana bino sosu pour sosu ko Jésus Christ oko ka te to za vision mo o visioning ah moi ke bolo ba bo za vision mo te parce que bono musa bono ngala baluka la nguma te ngala baluka nguma te ngala baluka cheval te ngala cheval te ngala baluka mpuku ah wale ko ba mususu pour ce que Jésus-Christ, c'est pas un problème. D'ailleurs, moi, ça me cœur pour la ligne. La journée le 31 décembre, au veille dans le stade Kingan, au veille. Mais pourquoi chaque église dans la veille? Pour la ligne, pour ça, il veille comme église. Est-ce que comme tout cela a pembe? Tant que décision est bimaki, ba pasteur, ba telemi. Moi, quand on a bango alega ki bongo et pas ya confrère nabiso. Na bosso na politique pasteur abimisi ba vérité landa pasteur o makamalo malamu nga epesinga mutu ko so epesinga ko banga est-ce que azana raison to azana tort ya lobino ministre makambo ebele ya ko sa les ali ata la makambo ba yiba ba mbongo ya batu ata la makambo fo ko mbongo ya batu atiki wate ayeko banda l'église mais yoka siko tonalité o mtu azoloba est-ce que ça mutu ya nzambe ya solo aso défendre makambo ya nzambe ya solo oui on doit défendre Dieu mais ta la tonalité on est-ce que aso défendre Dieu réellement to aso défendre business ah oza pembe na pembe solo na solo litonga le karaté marakuja roya wa te osaina avocat na liakate tondolo musika awa solo na solo na lingiotala landa baloba ndeko oloba na yebite azali pasteur azali représenter l'église mais on suppose que ça pasteur pour ça azoloba pour église nous ne sommes pas contre l'église mais toujours ça la kaka analyse oye kosunga biso nyonso tout on doit prier on ne refuse pas de prier mais régulation il faut ezala imaginez vous bandez église Nabandeko. Moi, si nous avons une église, moi, c'est mon enfant Nandako. Mais yo, suis moi, Moutentel. Oh, utilisez que tu bannes, ma voisin, belé, ma tondi. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu. Nandako, vous bête, Kinzanta, vous bête. Tout le temps, l'église, vous bima libanda. Batu ya libanda. Oh, vous savez que intercesseur, wana. Bango, parce que vous benda, baninga, moko. Tibo loué sale, te loué sale. Sale, vous loué. Beaucoup ça la cotisation. Oh non, chaque mois, combien 10, tu fous ta salle. Mais tant que comme tu as somba salle, ok, tu as bon, tu somba salle. Parce que si mon somba église, ou somba église boué, beaucoup de comme dia chrétien, mais au comme on a yo, comme ya moi si na yo, comme ya moi na nandeni. Est-ce que na solo ba mabe, to na solo la pembe. Tu soli pembe ça a pembe ningwan. Là dans le pasteur oyo et bongo tozonga. Suivez. Fini les désordres dans les églises, voici ce qui change en ce mois de juillet sur décision du ministre Mutamba. 1. Désormais, pour exercer comme pasteur, représentant légal visionnaire ou ministre du culte, il faudrait au préalable recevoir le permis de culte. 2. Aucune église ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à l'autre, c'est-à-dire que les églises doivent être séparées par une distance de 500 mètres. 3. Toute tenue d'assemblée générale d'une ASBL est conditionnée par la présence de 2 délégués du ministère de la Justice. 4. Toutes les ASBL ayant autrefois obtenu le numéro
numéro F92 doivent obligatoirement obtenir la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois. Et 5, pour être une église, une confession religieuse, une communauté, un groupe de prière, un centre d'évangélisation, il faut impérativement détenir la personnalité juridique. Et le ministre a déclaré que le président Félix Tshisekedi ne l'a pas nommé pour qu'il s'enrichisse au détriment de la population, des entreprises privées, services publics ou du secteur privé. Et il met en garde tous ceux qui tentent de lui proposer des COP car ils seront bientôt dénoncés et arrêtés. Je tiens au courant de la suite. Abonne-toi, c'était Tonton D. Ministre de la Justice, tango koti na mboka yeba ko évaluer d'abord situation. Yeba na kobanda wapi. Directement c'est l'église qu'il va attaquer, frère. Ça c'est le Congo. L'église quoi? L'église de réveil Yonani. Namboko. Yonani Namboko yo. Tu te donnes le luxe de dire non, l'église de réveil 500 mètres. Papa, tout ce kabilo kouana demande papa, l'église, il y a des questions prioritaires à régler. Il y a des questions prioritaires. Nous parlons par exemple de la criminalité financière ici. Il y a des détournements chaque jour. Nous parlons de lampadaire, 100 jours, cophonie, mon sounini. Aïe makamo, akotanga, ala mo ebele, dossier nde sengeli oyo, moi na mboka ya justice avandi sabokamba minaye. Aluke sika nini mbongo ekei, mbongo wane zonga pona kotonga mboka. L'église n'est pas un problème. L'église c'est une bénédiction pour ce pays. L'église c'est une bénédiction, je ne cesserai de le dire. L'église est une bénédiction pour ce pays. Si ce pays est Congo, vous devez reconnaître que na maladie na yango. Mais aboyango. Na mabe na yango. Non. Après cette disposition. 500 mètres après une autre église. Akeki mbuta bondo baka kimbuta te. Avant de capella te, il y a bon de capella te parce que baba ne siko bato ba ko déverser ba mbongo bango ba yibi. On peut pas toucher au bar. Bongo ba hôtel mikolo yo. Ba kuzu awa ba kuzu par. Mais revanda mais na kimbuta kuzali awa kuzu. Awa bar. Mbongo mikolo ba hôtel de fortune, lenge botami nango. Botelle de fortune, le botelle il y a 5 000 francs, 3 000 francs. Ouais, ça là que même le mineur, tant au kolaka, un mineur au côté hôtel Nengeni parce que l'hôtel coûtait $20, $25. Parce que yo mo hôtel na côté hôtel Nengeni. Même pour côté ngo comment attends zimbongo wana. Totika la kaka na makambo ya ba église ya makambo ya église oyo na yebito to kosuka na yango ngeni. Est-ce que Constant Mutamba a na raison au moins ni makambo ngaba na ekoloba makambo so bazo ba décision ba to mususu to ba ni neto ba biso ba lingala ba yanke bozo bebisela ba ninga mususu cop ba ninga mususu bo bebisela ngo cop na bango na ndenge nini tala ba image ya boy eza comme peu viral na réseaux sociaux ya tala awa lokola pasteur bote so na image wana pasteur azoko délivrer une mwasi oyo tala forme mwasi oyo azana ngo forme na ende nzambe asala ndengo wana mais pasteur azolo ba no forme oyo eza bien te ba demo ba bombani na cimenterie ata yo moko yaya azoko beta mwasi ya batu yo robeta ndengo wana o demo abomba na cimenterie yo ça aux autres délivrer des mots à cimenterie il faut mettre moi si abatu ndengo wana est-ce que mobile na ye azala ki na kati église wana to azala ki libanda ce qui peut être en direct mobile na ngolinga ba mona basoko beta moi na ndengo wana makambu ya boyi ce qui ba régulation bo boye yango ngai pesi ngai mutu ko soya ya boye pasi est-ce que Constant Mutamba a ça la raison toi ça na tort est-ce que pour défendre les Camerounais donc des gens forment les ça bambisi dengo doki des mois bomba na cimenterie to abomba na matama ya C est-ce que matama ya C ya pesi passe ya ko sarate bloka boy ba régulation ko pesa mutu ko so ya passe o to loba kité to lobi ya esili wana te délivrance ou délivrance papa fisto yo le loka ba kama pasteur te ça me coller lomingo te et le mokolo ya lobi ba lomingo ko lomingo dimanche to so la pembe pour ça mokolo ya nzambe jour du Seigneur jour de louange de prière jour du Seigneur les jours du Seigneur les lo ya to so la pembe en nzambe ya tala degré de délivrance ya edi mbote na yo ya pasteur azoko délivrer anga nzambe bozo bebisela baninga cop
pasteur azobe ba kebo doso asimio azo délivrer la kobina na ebité moi que makamanta bango changer délivrer ça bo salaka talana cousine na yebana ya mikie ba mineur tika to sa information oyo au sein ya parti présidentiel IDPS Tshisekedi on ne peut pas se voir la face moi nungu ezali atakutu conseiller à communication il y a président à l'intérim topé secrétaire général il y a IDPS Tshisekedi moi na mboka Augustin Kabuya oyo conseiller en communication les gars non il y a rien UDPS c'est très bien oui on peut voir bon il y a rien mais on peut voir à l'œil nu que moi mbilinga mbilingizalaki likambute kasi ba mbilinga mbenge continuer moko ya ba communicateur sur UDPS est-ce que azana communicateur ya chef de l'état to UDPS moi na mboka pasteur Pascal Bakole, que je connais très bien, sans rival, sans rival. Sans rival, il a mandaté. Oh, c'est vrai, sans rival, il a soutenu le chef de l'État, Banda, c'est en Afrique du Sud, alors toujours bien, il y a chef de l'État, Kassi. Azongi Mwasima, Alobimbala Oyo, Abri Lokola Mabe Koti. Popularité à chef de l'État, on dirait Bandi Kokita. Pour l'année, Kana et l'équitro, Mukondos, et le Balango Ata Denise, Bolaxé Bisso, Esprit Mabe, dans l'élection, Sikoto Kenon Nenga Kanaï, Yango la vérité Bandi Kobim. Habino, social en tout cas, et Salim Alamoute, Nengezo Kende Boye. Ils ont risqué en 2028. Mame, est-ce qu'il dépêche à couper des pouvoirs? To à cause de l'ango. Talaguntseki, Talagumamba. Landa sans rival.
Non, ce bol on a connu sur le monde. Et tout ça, on a passé mingi comme on a année passée. Notre président Félix Antoine Tshisekedi avait atteint un certain niveau, il y a popularité, il y a makasi. Et c'est là qui va voter massivement. Mais comme on a il y a l'élo, popularité à Mokonzi, et qui est diminué makasi, mais moi mouké, c'est le quoi qui moi mouké, je suis la voix des sans voix. Batu bazolo bamingi, surtout sur les sociales. Et tout ça la passe. Badollars, ils ont mata. Biloko, ils ont mata. Makamwe qui est bien vraiment. Dans 8 ans, il y a étudié chef. Mon candidat biso zo bunda makasi pour que l'économie est la stable. Mboka eke malamu. Mais où les bas blessent? Gouvernement Judith, combien de mois déjà? Bilan, ils sont négatifs, tout est positif. Ma proposition est belé pésamment. Chaque 3 mois, pour évaluer un peu, Moussala est ministre moko. Est-ce que a travaillé bien? Toi, travaillé bien. 6 mois après, remaniement, on a travaillé bien à Longwe. C'est très important. Bandeko, toi, on a un blague. Congo, biso nous na posa ya tous à la bien. Mutu aya kotika muninga azate. Mutu nous a besoin ya azongusala. O ezala ki non. Mais yo sans rival, ozolo bela musala c'est ko bundela ki intérêt. Bundela ramboka to bundela ki intérêt. Ce sont des gens mal informés et des gens mal intentionnés. Ozolia bien. On a la bien, on a la business nous ça là, c'est pas mal. Mboka Congo, to bundi pour que Mboka est la bien. Biso nous tous se retrouver. Ba oyo to tanga lokola biso boy, to se retrouver ndengani. Kasina musalati. Bible le dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors ceux qui n'ont sans rival, na luki musala ou bien ngai sans rival, na sengi musala pas ya fati. Tous ces gens qui travaillent, ministre, je ne pense pas qu'ils veulent plus que moi. Hein. Je ne pense pas. Non, soyons sérieux. Il y a un bateau qui a musika bazali. La tête, il y a un musika bazali. Il y a un bateau belé, il y a un musika pe. Naza kunati na OGGT. Nana posa ya mboka ezala bien. Nana ka combattant. Nazala ka combattant. So mabeza na benga ngona kombo. Mokonzi ya mboka mabeza. Mokonzi ya mboka allure oyo soki toke nango ti na suka ya manda toko perdre. Ils ont risque ya 2028, ils ont la mingaï pour Nabiso. Mokonzi mboka, beta loboko na mesa tala. Et si quand il ma ezotanga wapi. C'est très important. Ce qui m'a ezotanga na ministère économie, azala nani longolai. Moi, je suis dans le ministère, il y a plan. Azala nani longolai. Moi, je suis dans le conseiller. Si le cabinet na yo, n'en échange jamais été. Directeur de cabinet, il y a Sikakoti, mais cabinet Mobimba.
conseiller on va changer bango te au salaka consultation il y a bateau belé à l'époque je crois moi j'étais malade mais juste après l'élection les autres en mois de juillet l'obito côté en août 8 mois déjà mokonzi mboka yesu masiya zaki atamboli atelemi atali sima aesi bayekoli na ye que dit-on que je suis bazoloba dini mpo na ngai qu'est-ce qu'on dit de moi c'est très capital eloko wana okosala yango ndenge nini na baconsultation obengi ngambo oyo obengi baoyo obengi osololi na bango obengi baoyo tosala nini mpo na mboka bachef coutumier obengi diaspora obengi batel mutu nyonso mpo azopesa ide na ye mwana moka abetaka mbunda mikolo mpe babinaka nani esengo te ya parsec na yo kombo boli na bandeli nani esengo te ya parsec na yo na kombo ya boli a pesa bato nzela bamona yo asala mosala kitoko lokola tope zéro virus ayiba te tope bakanga ye na IGF na le problème moko te tope toyoka te ke o a escroqué asali trafic d'influence ati nzambe nde moto atindilaki yo tope nzambe natindaki yo tope talaka na ntango tope azalaki par sec bambebe ebele ezalaki nango te par rapport à lelo yango na kosenga soutien na bakongolais nyonso to apporter epai na tope kabongo mokengshai azala questeur na bureau définitif ya Sénat. Il est compétent. Moi, nandako, il dépêche à tongo. Topenka bon, agno kwami na papa Etienne Tshisekedi. Agno kwami. Il a été ça et là. Makambo ebele ya UDPS. Abundela mboka oyo. Pour UDPS ya komundela mboka oyo. Pour tout ça bazaka sur le beli comme UDPS abi. Wadi zama mwa parti na bino, wana makamba parti na bino. Te, IDPS ebundela mboka oyo, mboka Congo. Ebundela parti na ngo IDPS te, mais bundela mboka Congo. Yango zomo na lelo oyo, ba tracasserie belé na IDPS, c'est par rapport ya IDPS na loko a parti national. Parti ya batu nyonso, parce que ebundela mboka. Topeka bongo azala questeur tomoni ndeko mususu ndakoma Carole apesa pe candidature na ye nazomona ngo eza kosakana na Congo eza kosakana na Sénat na biso moi mwasi oyo tika témoignage mabe na Sonas bato bakufa a Gérard Sonas lokola poche na ye Carole Agito il y a des commissions qui comme Carole Agito à cause de la même crise aïe na Sénat ba pesi question avec question na Sénat tango baati tale bela mbongo et bunga ba yiba ti lelo IGF toujours comprendre te bosser la ka bolo baka elo côté baati na ba Carole oyo ba détourner mbongo ya Sénat mais silence radio télévision l'autre a juste au courage à postuler le sous. Ah, oui, l'homme se fait ça, bateau kanda, il y a côté de m'expliquer combat ko Kiev mako au sel faux sala, on a kanda. Carole maman, nana respect ma casse ya ba maman. Va nanda ko ko sumu sangate, message au bout de Carole. Na lobby ya Carole, maman, avec beaucoup de respect que je vous dois. Va nandako retirer candidature na yo tika l'homme qu'il faut à cette place c'est Topé Kabong Mukengshai
je passe. Il y a un dossier qui fungama me kangama te. To yeba évolution nango te. Ba dossier belé. Na kopi sandakisa ya gouverneur oyo Ngobila. Ngobila bandi makambo zandu tina ndenge mande citizen de silité. Qui en parle? Qui en parle? IGF. Ngobila. Ngobila. Gestion ya Ngobila. Bapesa mbongo ebele ya 0 trop soki 0 trop soki 0 nini wana. Mbongo ekenda wapi? Bapesa mbongo ba minda. Bato baganga kaka ya kaza di ondire kaza di na biso bomela bango bato bene na yebiti. La padere kaza di Ngobila bapesa mbongo ba minda. Abemeli bato ba jet de lumière na ba prince na ba balabala ba jet de lumière kufa kutu. Qui en parle? Nani azolo belango. Otili bato boulevard et comme crèche. Boulevard Lumumba comme crèche. T'as so boyebi crèche. Ah babenga ngoni na Congo babenga ngoni. L'école maternelle hein, ba jet de lumière ba tchara ya babana tout ça et les restes là. Boulevard et comme crèche. Quand c'est ba minda wana et ambriara bato ke mboke comme kitoko comme sondeni. Non? Besika na ba mboka to uta. Bisika bana basakanaka bato basakanaka. Muto usakana na highway te, na autoroute te. Boke kocha ba parc ya bana na autoroute. Na autoroute s'il vous plaît. Pendant que Ngobila pa mona poto. Omona ngo wapi. Kinshasa bela monene Kinshasa za nango oyo. Ndeko longwa bana aéroport. Tina maluku, tala l'espace. Beaucoup de la place à tourisme, kune belete, ba parc, kune belete, bana ba kino sakana. Ataka na centre Kinshasa a, yana ba place belé, beaucoup de la ba biloko wana. Et belé, na ba mbodi, na ba place belé beaucoup de la. Pourquoi na boulevard wana. En tout cas, je suis en Ngobila. Ils ont mérité prison. Ils ont mérité Ngobila qui est de prison. Tozoni moi sima. Oya landa qui est Kimbuta. Ils ont mérité qui est de prison. Ba dossier wana bozo beaucoup na on a sam. Ba lia ba mbongo comme pas possible. Matata mponyo. Dossier na ye ils ont mérité qui est de prison. Et kuna makaka boy. Siko boy bisangai. Ba ministre nini obino boyebi ba gérer. Na Ilunkamba, na Sama 1, na Sama 2, au bas na prison. La ministre Nini, Boni, au bas yibi, hein? Bon, bah yibi, bah c'est belé. Boni bas na prison. Si vous prison, on est salé ma carte pour ne faible, hein? Non, soyons sérieux. Tous à la sérieux. Muntamba, Constant Muntamba. Au Betimbunde belé, au salé ma kelé les belé. Et bien, ma casse. Oui, moi, le gouvernement peut s'aller sur 3 mois, sur combien de mois? Tout le monde a action. Au côté, il y a la prison. Constant Muntamba, au côté, il y a la prison. Point d'interrogation. Tika ba église Kimia, babar na ba terrasse na ndako nyonso ya Kinshasa. Na lopango nyonso na Kinshasa na matete na lemba na bandal partout et le belé loté. Ka église. L'église on est dans ma be nango belé. Et belé pe sala ka meza pe na malamu nango. Bino boko finga kaka ba pasteur. Boye botra ka mabe. Mais botra pe malamu ya église. Boye ba ka boni o église on est traita. Boye bien ngote. Spirituellement, au yebi bitumba boni, et côté la Kinshasa awa makile tanga, mais côté grâce à ma prière, il y a l'église wana bozo mona wana. Boyebi ba démon boni ba côté la banzoto bato oyo ba l'église wana bengana, ba délivrance boni, l'église wana sala, mona ka côté négatif, il y a l'église, mais côté positif, botala rangote, bomona rangote.
Alors pour chuter, UDPS. UDPS. Tout ce qu'on Tout ce qui est là, on a côté c'est le collègue qui t'a mouqué malgré volonté zanango travail ma casse à sala mais côté c'est le collègue donné le collègue na biso pe bato IDPS. Tout ce qu'on il y a pas de mauvaises troupes mais il y a que de mauvais chefs. Tous les péchés d'Israël on a mappé kaya leadership IDPS à la personne de Kabouya. Kabouya a vendu des postes. Kabouya, ma combattant va se retrouver n'a rien, vraiment n'a rien. Kabouya, c'est très difficile, une très belle femme. Oh, à côté n'a IDPS à Zangamsala. C'est très difficile. Hein. Le baka le col à Longwe. Mais toujours c'est vraiment que Kabouya a le pouvoir. Moi, c'est qui toko accueillir vraiment à côté n'a IDPS. Si moi j'ai belé au PCA. Au PCA, c'est ça Kabouya. Ils ont passé de Mawa. C'est par là qu'on met un point final. Ma sonne Bissou Lelo. Bissou Nyon s'auto voté. Bissou ba sénateur. Kester Mbe Moko. Topé. Kabongo. Mukengishaï. Oya Koutiele Libaya. Il verra sur quel bois on s'échauffe. Nabaneli Oyo à côté la Topin Kabongo Libaya. Il verra sur quel bois nous les communicateurs, nous les peuples congolais, nous les combattants de l'UDPS, nous qui avons souffert hier pour la libération du Congo, pour le départ de Kabila. Et vous verrez sur quel bois on s'échauffe. Nabanina Karol a guité retirer nos candidatures. Oh, nous sommes à côté Libaya, comme Kester, pour la Topin Libaya. Armona. Tokotonda ebele. Jour y a élection. Libana na kati. Bawewa. Nyonsu. Bana Kanluka. Bana Chango. Ba parlementaire debout. Ba Congolais nyonsu. Ba Intelo. Ba tout nyonsu tokozala wana. Pour soutenir Topin Kabongo. Yosko Tchalibaya. Soza Mobali Tchalibaya. Sénateur, vous votez Topin Kabongo. Ceux qui vous salent erreur, va corrompre bino na mbongo. Vous salent erreur, va corrompre bino na mbongo. Que vous tengama. Ah, bino moko, hein. Bino moko to relaxa bino qui palais du peuple. Et ça y a biso ba peuple. To kota, to envahir ango. Et bon, Lukanzela Oleka. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Après avoir retiré signature, le l'homme a béni au président de la République démocratique du Congo. Il est pessimiste. Makambo yoyo kanakana batuana. Na nene ya kobombama. Wana etali bisote. Biso soki tomone les amabe. Tokotel mela ya ngande. Aujourd'hui, Olinga me m'a dit sur la erreur. Il a pas si vivre. Ok, quand on a ça malocone, on promet de repasser président sur le Sénat. Il a pas si vivre. Oyokanina Sama, on a bien qu'on passe président sur le Sénat. Yebaka candidat le baka retirer signature na yo. Retirer, Oyokanina on a ça malocone. Il a pas si vivre. Dans le Bible de Konamaï, PPD. On a vu son pouvoir quand on allait me malais de go. On a vu son pouvoir quand on allait me malais de go. Ils sont tombés le chef de l'État. Makamoyo kana sama lokolo. Eza ndenge moko boyo kana Genève. Makamoyo était bisoté. Sans que moni, on peut retirer. Mayoyo kana sama lokolo était. Biso base de lobby. Sans que c'est que le missionnaire de mi. Libérez!
Écoutez bien les informations. Dans le but, le Seigneur n'a vu son tabac de la pouvoir. Donc on conserve le pouvoir en Nananini. Ceux qui te ont fait ça, Oyo Babengi Sénat, Nakaya Bato Bazo Bumisayo. Kabila Loba Nabiso, je ne vous dis pas au revoir, mais dans le but Nabilo avec Sam Alokonde, comme président du Sénat, et ça a bientôt Joseph Kabili. Il est pas si vivant. Bino Baligi Sam Alokonde, sa président Sénat. Il est pas si vivant. J'espère la parole dossier ici. Donc quand tu as une actualité politique, il est pas si vivant. Il est pas si vivant. Donc quand tu as actualité politique. Ya to kobatela osika boli solo lelo bokole ya lumingo papa benga mama ya kofanda awa chaki tivanda cha ebonga fanda mwana baya basi baya mike bo fanda wana boyoka lisolo ya nalobaki yango ne bandela kiaku kiangana ya mutu moko te akolinga mwana na yo lokola yo moko c'est vrai nalobaka yango chaque fois obota mwana famille obota yo ensemble ba kulutu na ba leki bokoli moyen boye ba comportement ya mutu na mutu kozala te parce que soko sa suba parent ata comportement ata mutema eza mabe eza malamu te ekobima te parce que ba parent ba ko étouffer yango olingo sa ndeko no mabe personne ndeko no boye ekosimba te ba yebaka soki vraie famille tangu bakolaka tango mutu asala daku na ye na ba na ye. Là on saura voir que oyo bazali malamu o bazali mabe kasi ya toyebaka que la famille se sacrée talisaka bana na yo cousin na yo azali ndeko na yo propre est-ce même que cousin bazaba ndeko direct talisaka bango est-ce que soki cousine asali cousin na ye mabe to cousine asali cousine mabe c'est que euti pas ba parenté ya parce que ceux qui va parents bazoyo kanate ba parents ba leki ni ba kulutu te ba yo kanate et ko kita tina bana pour la famille et panzani est-ce que komi la soli pembe n'est-ce pas yo kali solo oyaya famille ya na leki ndeko yaya ndeko leki basalaki na bana bango bref bana bakena yi congé et pas ya grand-mère na bango grand-mère amona kabwa katuku bianza na ndenge na ye ya grave tema katuku bianza na congé na ba congé ba congé aba congé ya nini ya Pâques ya Easter n'est-ce pas moi no rafa na ndaku na ye na ba parents koka lobino botte na nga ba koko na nga awa na mona bango kala to sepera bango ba ko fêter Pâques et pas na ngai ya moi si peu atindi mwana na ye ya 12 ans petite fille à 12 ans l'équipe atindi leki na epe atindi pe mwana na ye ya 8 ans basa ba cousine ce qui va reko sura de ba na kala mais c'est vrai moi ba tension ezalaka entre yaya mukolo na yaya leki déjà to éviter tension banana ki mwana muketo nene ute ko ba awa yaya okoyeba solo so ndeko sa ndeko na yo tangu bakolaka okomona vrai amour de bimakawana soki omoni cousine moko ao sepena cousine ote ao lobela cousine ote seke pana bango mama na bango abetaka mabe ya ndeko na ye est-ce que comprendre to soli pembe yaya tu ne peux pas maîtriser le physique si tu ne maîtrises pas le spirituel nyonso to za ka spirituel oh tout le monde dans la physique et bandaka na spirituel est-ce que komi je me to quoi expliquer makambo wana pour comprendre nyonso to ça ba mukili oh et bandaka na butu na spirituel yango moni chaque fois elle moko to benga bino yaya nkumu yana no awa ko expliquer ba spirituel o papa fichte ko ba Alexandre nkumu te et ça rapport na ko peigner yo. On ne peut pas se voir la face, on ne peut pas fuir notre tradition. Nyon surtout ya physique c'est pas oyo et bandaka na spirituel. Nyon surtout ya molili avec comme na moyi bandaka na molili kuna.
yango tela ki bino mokolo ya lobi samedi botala témoignage ya frère Mathieu zaki na tongo zaki ya mama do nenga seko kala muki ya mibali zaki pe ya frère Mathieu Bajoko samedi zaki ba témoignage pour na to fungolo esprit pour na lelo dimanche to lo makambo oyo vous comprenez boye bana mike balinga wa téléphone mingi bana msusu ba famille na papa na mbongo akosomela bana mike asomela mutu na téléphone na ye msusu pe batakana ngote mosoki mwana na téléphone te bakima kami na téléphone na mama okomona téléphone na mama ba mama ebele boko na bango te okomona téléphone na mama bakanga basinga babenga on écran c'est mwanga na ezaka ba mama tsaka bana mana okomona mama na téléphone ye mo kutu akipa ngo te me bana ba yebi téléphone na mama ko leka mama ye moko te est na kosi son à cause de j'aime. J'aime. Partagez mission de Samo Kolelo Mingo to solo là. Cousine il y a 8 ans, na cousine il y a 12 ans, bakutani et pas il y a grand-mère. Oh, il y a un téléphone T, il y a 12 ans téléphone T, il y a 8 ans P, téléphone T. Grand-mère a un téléphone naïe. Et ça normal n'est-ce pas? Bah na ba oui la téléphone. Si vous avez un téléphone, il y a 8 ans, un téléphone, il y a 12 ans, il y a un téléphone. Si vous avez une qualité, il y a une ligne là, cartoon, il y a une ligne là, il y a comment YouTube. Il y a YouTube, il y a YouTube. Heureusement, YouTube, il y a une ligne. Il y a une qualité. Tellement il y a une qualité. Si vous avez une soin, alors, pour la route kimia c'était normal. Koko aye a joué téléphone na ye. Et ça m'a rendu moi. Moi ce qui m'a demandé discuter. Ngala lingi oyo. Ngala lingi oyo. Maman ça n'a rien. Aboto a pris un téléphone nanga. Pour la kimia kota. Tangu koko aye a joué téléphone na ye. Moi na muki a 8 ans. A moi nango normal ça téléphone. On dire que téléphone a koko aboto ça va aboto ça pour bien. À quel heure on t'a TV? Batele bango dessin animé, on dit autant dessin animé et puis ambiance il est qui koko lambi, lié consort normal. Chambre oyo koka bongisa yipona bakoko na ebalala ba chambre za kana mbete étage ya 12 ans aola la likolo oyo ya 8 ans aola na se bango no stu ba fille balali bakeko lala après de ça bakeko lala balali bango no balali na bango tango balali siko qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas c'est là qui va Ernine ba désert ba iner on ne sait pas. Yaya, nzoka ndenge makaba discuter na téléphone wana cousine il y a 12 ans azalaki na rancune agardaki dent contre cousine na ye il y a 8 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? A quitté étage wana pendant que leki na ye cousine il y a 8 ans alali ya ye azui coussin a tiene longi a étouffé ye. Abandi ko étouffé amona ya 8 abandi ko bundana abandi ko abundani kuta ko ina sa bundani moye pe aganga ezato ya chambre kuna a maîtriser tia ya cousine ya 8 ans n'a pas pu résister, elle a succombé na étouffement tango esili opa ko kila set ya yoka maïl o za maïl ruse parce que quand on parle de ruse ça dit maïl mabé. Les diables est rusé. Est-ce que commis le diable est rusé. Donc ça m'a les mabé. Moi si oyo petite fille oyo 12 ans, elle était rusée. Ndekone a koina se a memi bien azongise na mbetu a fini qui pedra le kola mutalali. Ma yeba ki ne ndekone ya kufi. Yé pas mati du kolo alali pe bien. Na tongo pe parce que yeba na mkiwa na tongo ya la na tongo 6h sur 7h mbangu na téléphone ya koko déjà et me sene pas ça de moi une semaine mo boy et me sene de moi ndingo wan sikoyo tango bala muki oh ye cousine à 8 ans ya 9 ans la muki ya 12 ans pardon la muki grandesse la consort oh sikoyo koko curieuse ah bon mais comment est-ce que cousine ya 8 ans tiers la muki tenenge nini tieringe bela kutubu atindi siko koko ati cousine ya 12 ans kene ko ta ndeko na yo yaya mwana wana ya 12 ans akeipe à côté na chambre asali moi quelque abimi habité cousine ya 8 ans alali na yi ah yaya tala niveau oh alali na yi ah alali koko siko mukolo frère de ah moi mutala mkarati ala mkarati ba 7h ba 6h siko drogue 9h rien
ye moko akende kotala ake kotala boye akuti ke cousine wana ya 8 ans ase akufaki deja koko agangi abenga mbila tango ye bazui mwana bakenda ye qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé c'était quoi juste oh yaya moko soso na mbongo lingaka tia ba caméra partout na ndako pour la sécurité surtout chambre ya bana tout le monde entre parenthèses il y avait papa moko bozali na mbongo bo soki mwana musala a surveillaka mwana bango consort si mwana bango mais soki ba ye bakutaka mwana azaka na santé ya bien te pour moi soki mwana za frustré au senti que mwana o aza na l'hésité baso abuse mwana o bien te mais moi on va boye ndenge nini moi on va esengo te boye ndenge qu'est-ce qui ne va pas moi esengo ya qu'est-ce qui mama yi bon qu'est-ce qui ne va pas si tata wana tia ba caméra na ndako ba ko mona ke mwana musala betaka ye abambaka ye na kiti et consomme makambe belé c'est ainsi qu'elle a été arrêtée ya on a so pe conseil ya soki moi katuku bianza makasa nkembe emonana na salon on gocha caméra na cuisine on gocha caméra na toilette de bachaka ti otie na couloir na yo na chambre à ban otie pour la sécurité to solika pembe pour la sécurité ya bana na yo pour bana mso mona non et puis on otie caméra wana donc quoi ça monter caméra sali on peut ba geno caméra sali ba pété pour ça bana mso tetio mona papa ba mona ya fungoli kia ka fungoli porte abimi ake kotambola mais caméra c'est sujet moi na bimaki herbe est-ce que comme to solika pembe le qu'on appelle awa grand-mère moi ba kasa nkembo zalaki atia caméra na chambre bana mikitana bona 12 ans ebina été ya 8 ans ko lobate tango mbila ye bon elle ne peut même pas imaginer scénario à jamais. Ça, c'était la dernière chose à avoir pensé à moi dans la caméra. Tant que je suis moi la qui a une autopsie. Tant que l'autopsie, on dit oh. Mais moi, il y a 8 ans, à Koufi na mort naturelle. L'autopsie, c'est ce que moi, à Koufi na étouffement. Étouffement, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Abenga sur grand-mère, moi, à Koufi étouffement. Étouffement, quel étouffement? Oh, jeu de caméra dans la chambre, à partout. Ah, c'est une bonne chose. Yaya, mbila zoa caméra, ba cheka la computer na grand-mère, ba mona scène oyo nga na betelibino oyo ndekuzi tala mwana ya quand on dirait ndo kakoza la mukolo, aza grand-mère, aza tala sika boy banamiki. Yo pena mwana ajono ko tufu. Ah, c'est vrai. Naba juge wa abi non mwana o akosa la mwana normalité mwana age oyo aboma muninga na ye ndeko na ye non c'est pas grave et ya ceux qui mwana no saka bombulu makasi il faut sambela makasi tala sina wapi ba vrai serviteur de Dieu ya solo ba intervenaka mwana mobulu eleki mwana yo kakate uyebite ya benga apôtre Charlie Boubiala benga biso ya toko pesa yo numéro ya apôtre Charlie Boubiala akopesa mwana ifata na musika ya mwana kokoma kimia oyebite ki tourmente est-ce que diable akota ki na kati ya mwana wana na intention nini taya ba mama ba yo kakate déjà et kitina se ya mwana est-ce que mama na ye atina ke na mission pona abomande kona ye to ndenge nini tala kunteki tala kumamba tango ba ko remonter filière ba mama na bango yaya wana abotaka mwana moko wana abanda ko sala retardé zemi abanda ko zwate ba ko vérifier nini nzoka kendaka pa ya nganga akendaka basalisa ye pona azwa mwana. Effectivement, tant que ndaka basalisa ye azwa ki pe mwana moko wana ya botaki ye wana ya 12 ans. Est-ce que azali mwana ya normal to landa ba témoignage awa balobaka nini yo muto bwa kaka ba ngoni na langage moko ya sembe se ba linge na yo to peksa bino obwa kaka ba linge na toilette. Maman Basekai Lydia a pesa enseignement basiyango a la chaîne na biso aya. Koboka kakona toilette te, koboka kapena poubelle te.
au tewana au longoli makila très bien très linge à pambande au bois qui ango na poubelle makila eza mutu mobimba yo soko boka la toilette ba témoigner eza les gens awa tango boka la toilette wana ba ko récupérer au komona mwana zalaka bien ba komi ko sala ba règle moko douloureuse ba sa inini soko za ndengo wana benga mbangu to tsa en contact na porte Charles Mubiala assemble la pona yo po mabe koti tango ba gozoana o mona kimukolo boyo botaka na yotela kimukolo o papa ndoki o mama ndoki o na ndoki te yo banaye ko bwaka ba linge na yo na toilette est-ce komi stopper yango botelanga ba j'aime ko ya botelanga ba j'aime le mokolo ya lomingo telanga ba j'aime ya telanga ba j'aime est-ce komi to so la pembe siko tango bazwaka yango bona totengo papa ba nini toilette nyonso tu ate ya kata ndaku ate ya libanda ndenge toyoka na ba témoignage ezalaka aéroport ya bakadia mpemba te nde toyoka ndingo wana donc bango so ba yewana bakozwa yango bazwi yango nombre de bano zalaka na ngwana bakena bango na monde de kuna soki mutu yako luka mwana epa ya nganga to pa nani bakozwa mwana moko wana bapesi yo. Voilà que témoignage à frère Mathieu Badjoko, non? Bano babote makuna, bazabana o batalaka baka mabeko leka. Peut-être ce monde a po, bano batalaka kuna, bakola na 3 jours. Voilà d'après témoignage à frère Mathieu Neralobaki. Zonga la chaîne na lobby émission lobby, ya frère Mathieu Badjoko témoignage au Congo. So bazuzemi, zemi 3 jours pour moi saboti, moi na sa bébé 3 jours, 4e jour ko mukolomba la moko. Yango ande batinda ka bagoba mission na mokili baye okomona mutu na mbongo ebele esika mbongo ande azwa ngo yebite basali ba entreprise bloke belé soki mission na ye bataki ko sa 5 ans na mokili to 10 ans yaya yango komona compagnie mo ebimi compagnie mo ebiki ngandi kuna compagnie baso ba engager bino compagnie sadika taono 10 sili compagnie wana ba konzi bazongi na bango ba futi no ba décompte final bazongi mususu aye oko bino bokolongwa te ba sombi bino na ba compagnie ezali compagnie X échanger combo compagnie Y même ça ba konduana ba zongi o mundele mutu mundo libale ba zongi mission bango esili est-ce que komi to penio bana ndingo wana tala sika mwana ayutaki est-ce que mwana normal akosa le kamandengo wana tala kunteki tala kumamba eya mbila kanga mwana wana mbil na mit oyo banda pak mwana aza na prison njoka prison abala pesa laka pour ça pas les arako meurtre a évité procès continuer ba ekotala nanu bakateli peut y paraît mais moi na na prison ya bana tala li solo oyo mutapesi pas festo beta li solo opo otali sabado peigner po mabeleki photo obo moi na profil wana eza mwana ya 8 ans oyo akufi mais batinde biso ya mwana 12 ans te parce que ya za na bo moi pona ko na dignité quand même ya mwana to tie photo oyo mutasa akufi déjà ke mais oyo za bo to tie photo na été pona dignité ya bato est-ce komi to batela bana kotinda bana congé pamba te zalaka na mwana na yo na ndako na mokili si échanger mokili a changé bana basalaka na yo au lieu de congé kumba na mwasi na yo na bana na boke congé ensemble boye kozonga ensemble otolo bakite tolobi est-ce komi okomi voilà merci na ndenge bolandi biso bozaki ebelele akolanda biso le dimanche partager li solo oyo soki li solo oyo omoni ki intéressé ote et ça le comme autant yo partager ngo peut-être ko sungande ko moko songolo et suka moko pakala kaka poyo o partager okomi yo pe mutota la biso ya soki ozala li solo ko pesa biso benga biso soki o bengi biso bombi tungsa mate papa fisto bengo zo ya téléphone te et zo le kati ya ba message ezala ka ebele ba appel ezala ka ebele tikena biso audio ya solo na yo to koyoka audio équipe radio lokole za ka équipe mobimba ya équipe mobimba okomona musaso na ba audio awata li solo sa kabino eza équipe mobimba nga pona lo baboye nga baila nga pe no papa okolo ba bonne émission l'autre lo nyoso tout la coordination il y a la femme à la taille d'une tige spaghetti yene na coordonner ma kamune surtout mwana oya sala loko boye mwana oya sala loko boye oya sala musuna lumière just wana bango tout wana vous comprenez et ça laka ndengwa donc comme tout ça au télévision audio to koka audio liso na yo soki ba question ali to kozongela yo est-ce que komi c'est que bien allez de l'autre mo ko lomingo
Portez-vous bien. Bon dimanche à tous. Hein? Bon dimanche à tous. Comment ça a été anti-poison et Zali. Vous comprenez? Allez, lobby, concert. Concert à frère Mike Kalambay. Et c'est là qui hier samedi. Le dimanche, tu peux mis analyse dans le lobby lundi. N'est-ce pas? Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein? Chap chap. Et tchara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo